amise libanda nzoka même un restaurant lo matinda ne tiwana aboy alamba amtia pale bana bomela ya tinda ne tingo na libanda na restaurant ko quel table bingala mena batia mamo omoni ba blague na biloko atindi verisa otika likolongo mena ndako verisa kati akena opane akati ndam lomba ya boba likolongo bakati azu de voiture type verkis akuta mose na madesu na ngombe aboteli nzungu abisi muyibi ya ngombe ibise na kena madesu bonus ozo mona ba blague wana ino ba blague donc conflit donc ndulende mais muko bakutana ki na lisanga banganga to ba imba kinzemu na lisanga ko nzemu na album na lisanga banganga lo mtabule ya tunaki lwambo banze muneza benga nzembo ya te tokota ka kune weba na kuna na studio lwambo asala ka ba improvisation na studio. Et puis venir qui grand calibre improviser pe kaka nazwanga wapi asomela ngani wa kaka conflit bana oki na madilu ya bana oki na madilu tokopesa pena madilu foti mingite madilu yembaka conseil ya mémoire ya lwambo na poto et c'est plus ça ka ba prêtre oki bana okete pour ba mona mbongo te abino mbongo bana bazwaki ba pesa ka suspension ata ba pesa ka suspension ok jazz madilu za mbongo ya liboso net ba 200,000 pona le lendo ya ba vie na biso vous comprendre donc ezaki boyo madilu ba na suspension ok je faut que nangola ba bisi bango boko producteur ya biso ke nangola mais à l'unique condition bokata suspension madilu azala na délégation so madilu azala na délégation te tina nangola ezati ba vie ba vandi bango 3 Vejoski personnam Pepe Ndombe personnam Papa Lutumba personnam babi non azana la situation to okende ne kati parce que Papa Lutumba le roi azalaka mobali ya mama leki ya madilu moi c'est Papa Lutumba mama Kelani au moins c'est Nanda maman Kelani parce que non mais je sens comme mon plateau est béni j'en profite pour savoir batailler ba biloko wana ba conflit avec mara ndenge ni c'est piogé oso senga na stika mais oza makamito bolobosi la oya mama so atikile comme bolobosi ka bibwele e bolobosi ka ngalité afo histoire maman Kelani za mama leki ya madilu Maman leki ya madilu anda ovanda pa mama Kelani na lomami na kitambo madilu anda ovanda wana alors sikoyo tango madilu ovanda wana papa le mazo mona mabe mwana nazo ya suspension madilu comprendre nde politique azongi na madilu bon lokola bayokanite toke na yo Angola madilu a commis atala basoki 300,000 madilu a pesi bango ide bon pesa 300,000 oyo bo bakisanga suma mbongo nake nezo ba misina kishasa ya OK jazz ka na ya na bango to beta la compte OK jazz ta pesi madilu mbongo madilu na hotel azolala ba pesi OK c'est mori répéta banzembo ba OK c'est tout akayoki bango petit bo compagnie banzembo na ngai ba compagnie banzembo lwambo na ye akosi batuke na zui ba misina ki nzoka zui bango na Angola batu ba ko ba poto simba te wana a beta la bango tourner à quel moment tu vas te servir madilu on t'a 500,000 kozonga zongi ba mo pas idée oté mais ba bala na pas lwambo donc ngam na voix lwambo non fona ça la plan nga ba na 5 pe pardon ba wona bango na la pe na mbongo na sombi instrument na sombi makamuti ya masali multi system groupe na donc comme madilu multi system ko sala to ma voix lwambo ko sala tout pour raisonner le belé lwambo OK allez à réquiter ba Rio ouais biso Bachai, Fofo le collégien, Fofo le collégien, Fofo le collégien, ba madilu ba parti moleso, ba yaya londa, Adrissa tipo comme le chanter Doumer madilu. Doumer mené Doumer madilu. Il est premier Doumer multi système. Ba Adrissa tipo a recruter ba maman Samsou Badaya, papi il m'a pas fallu. Elle m'a pas voulu tirer il est pas là qui n'a que ça madilu chef on velonda ba goda ko keneki bana OK ba ege agi akeneki latino siko za pena OK bana OK ba bitaka côté ya stade wa donc madilu agi on se découvrir oh yes habité vraiment mais oui siko stade nini atali naza na guerre na bana OK fona beta ka rythme na bango même si na zui baza ba jeune ba beta na OK jazz te jeune na ndo sala so pas ça le ko na sala ka ndenga na sepela kana ngoti
na ndenge mabe te po kongola banga kospiko banga rebebe makasi ya omoni ti mutu akufi te eza histoire tato beta lisolo lumumba tato beta lisolo moto beta na mabe na ye na malamu na ye donc Madilu siko premier aki nango akomai kozwa banzembu bo répéter banzembu tout akani bokanti bo kepoto bo répéter banzembu tout azu banzembu aki beta ona ba benga bango ba requin batu balongwa OK jazz batu balongwa ba friza ba veka madoka ba susika seya ba maika munan ba mise ba guitariste ba guitar bullet batu wana tu azu tu wana oyo ba bolana ba luambo ba uta mai ba malage ba carlito azu banzembu na bino ba yemba bon so bazo yemba na voix na ye ezo maintenant OK jazz ma dina compliqué anda compliqué bana OK so misi nzembu ne compliqué bango misi nzembu ne compliqué bango mais mon bagina décision bien so que non so le tout ba sa album abeng Madilu ke yemba le tout ba sala banzembu bazo benga Madilu so ke yemba na OK jazz mais kana OK jazz mais lelo mutu alongwa pa na bino pa yemba pa na bino dans la porte déjà porte na porte dans la porte kaka n'importe quelle concurrence na bangwa kala kolongwa bangwa kala eza différent na lelo papa mba na viva soki na viva bidi nyo kalongo tema banzem na so kala abisa ba ngai aso na zaiko papa mba so na zaiko alo bake orchestre na ngai yango na kenda ne viva okende mi ko le viva abina kenda ne viva okende orchestre na nga zaiko parce que papa mba azali premier chanteur oyo bazwa kana zaiko. OK. Vous comprenez? Premier, donc il y a Akuta Manouakou. Bon, Manouakou guitariste, premier guitariste, il est chanteur. Deuxième numéro. Au vieux Xavier, Xavier n'a pas Wemba. Hein? Net Xavier, collègue Xavier, chef il y a papa man Xavier, ben a devait Mwanda. Pour que le Zaiko batteur, devait Mwanda. Papa m'a premier chanteur. Je crois qu'on aura un numéro vraiment plutôt bête à ma soeur, conflit parce que bakofia kana lelo kokanité bakofia kana bakuta naka bazala parce que naka moralelo Montréal pichu mansia to ça pena numéro moko pena to beta masolo ya ba conflit mais na besoin riba bani la papa chéri kala ba 20 kingani ouais to neka chaîne ki mo RTNC il faut ya vandolo ba kamolo ba dimanche ba bon souvenir na yo n'a pas mauvais souvenir. Bon souvenir nanga eza belé. Est-ce que tu as encore la même chose? Mauvais souvenir na tia on a posa otoboka mais moko na tia ki onire leki munene zo kokota. Eko kokota te. Botobani na bon souvenir. Bon souvenir na moni 4 continents net notre en la classe 5 na moni mo 4. Na ki Asie, na ki Europe, na ki Amérique, na ki Afrique, na tamboli moi trop na ndenge tu na mouvement wana moi si nanda kuna zwi kana wenge mwana na ngai mibale na boti na wenge na oyo tu mubala lukaka azwa na vinzamba pesa ngo ate ya muke nango me na wenge na zaka na so ke poto tenga na bonne ko na poto atenga na ko matali kola la bodi na kangi réunion famille ba utu ba ba kisento ba bandal ba yolo bangaba poto na mona ke nango na wenge la chamo saka na wenge na kala na mona mona tanso mona mutu mo sali clip album si cheneta munene ba 10000 mutu mona eti on a bandela ndé na rappelé que oh la tenza la 15000 la pamba lelo koma penga moko pe lelo koma nga mo pe na to sombango na koma pe bien na ndenge na nga na lulaka na nga ba tout so tamona na amer no yayo Cadillac no yayo nga pe moi grave na nga noni na nga l'essentiel to comme to la nzela te to somba carburant moko to kenaka pe restaurant moko nini station consomme essence ndenge moko litre à 4000 te yo tana camion on litre 2000 mais yo tamu appela donc la banga ba bala somba ba camion ba panne baleki ba somba camion bien on va na garage to moti faut foutre bon so jour la banga ba moti mais ça comme dans la question na mutana na bon souvenir na papa moko so ça dans le papa na monde en tout cas mais manga na comment on se voyager net na yo na ndenga mabete taka na ba 20 ngani so to voyager na mutu to comme ta net na comme ba tibati ki to comme ba Irlande to comme pa imoko ba Dubai to pa imoko to na ba state au mona mutu zo mona fa banga ana imboka sikazo zo ba tuna nani mengana na komi réception plein mosaka za kita ora ba réception mosaka kita okita beaucoup de 20 personnes 30 to zoyo bando zoyo ba zo welo ko wela donc ozo en même temps okuta na ba de côté na kenai matadi moko ka aya suka matadi mona otobeta toura bana quartier ba vient na quartier ba na place ba salaka ba na réception ba kuti ba ta winge bese ba tondi ba isi bango aza ya quartier te bon mais ça fait temps na 3 jours biso de jour 2 jours nous un jour moko
kolia nanga komela nanga mbongo omoni mpo naza pa mokolo ozomona une reconnaissance surtout mokolo nakendaka mariage ya maman Olive Lembe maman ex maman na biso na ex président na biso mokolo nakendaki mariage na bango nga na général baofi biso ndembo na premier ministre ezalaka na mti ngai na général nde moko kota na scanera oleka toko mpe kuna biso tovandi réalisa pendant que je participe à la mariage du président. En ce moment-là, il était encore président. Président, si on a vendu Boba, ça na 3 heures. Tu veux quand sa photo, couple président c'est un quota, beaucoup de photos. Mais quand sa photo, on a mis relu, mon ça pousse la bien. Maman, Zana, maman, oui, bah penga. On a TV. Voilà, et à comment ça? Tana zonga na bandundu pourquoi ba fi balance ça na te et personne na personne bote na bimbote na leki liboka mamoli yo leki mamoli moi c'est le bosso yé de maman Denise moi c'est le bosso wete oyo mutabiga na avion soko fi na vélo fa pour la nokit pour kada mamoli benga ba di monsieur plus ça mon ke mabe atangi ko pona oui ba pena so deuxième loko nango bona neti samedi dimanche na joka na raga pembe to ça l'émission ngai Gibson na plateau tout à l'heure peut-être moi à gagner ma bonne vite à régie tout le monde mais toi qui dis bah alors donc pas caméraman à zapa ya alors so ngana Gibson to lo ba joka mtatu sur la question to ganga ndela mona Gibson président Kabila tiki parler a été là Moussaka zone bana TV tandis que nous sommes jusqu'au président Fatim Kai aya n'a pas caméra à Talanga on a un programme à baisser les gens na kena en bamboka que go metali on a ngala kasi na bosani tento na bosani déjà ok maman nini ya volcan go non sans qu'il y a na suka ngo o mona na expliquer no lettre elle comme programme orchestre non c'est ça faire na mariage et puis na garantie signer la sonenge sileli na ndako donc vous comprenez donc on a bilo na tuna na bombi on a bois qui il y a une fois ça pour président est à l'anga mon ça va na zolo tant aux États-Unis papa chéri na qu'est-ce l'émission na Maison Blanche na lupango ya Maison Blanche fort souvenir donc on a non mon zolo kana fenêtre fait erreur nani Obama on a tangi nzoto ne po ya pinda na ibo na leka mo balini ala yenda na koleka na leki bo mimi mwana si manango Obama mais autokutana kuna na moni pona papa chéri na ke l'électricien bon si réchauffe fait beli pondé belité balande ba botoli mbongo na kisha so courant basi ba mo zo bébé c'est chaka c'est epeli na ngatamla ba tester le ba miseku ka ba big mo ba chaka ba na chaka là grâce à boulot yo et puis so connaissance et foulanga partout le mutu tout ayebinga on le mauvais souvenir au bois mais mauvais souvenir na ngam et mekango et comme vous mi balé on a un mauvais souvenir na zone internet na zone pe na boulot kaka mais ba fi mon côté moi si na ngate le côté camarade na Suisse Blanche na mon ko pesa ba conseil bien ni c'est na ba proverbe ngabi musike za la rater musike za na mutu na yo so za na mabele so za na mbongo moi na poto oza wapi so mbata na kisenso so mbata wapi parce que France za musika ke kisenso so na kitambo kisenso za pembeni ke France mitendi eza pembeni ke Belgique so tite mito tamla makolo omona nga na komi yo comité na pesa ba conseil wana tantina na bimo saka na sepeli na conseil opesi mais na ngina tala soki maloba na yo ekobala na ba réalité nazo tindelo $54,000 osombela nga lupango moko boye na njili apesi na adresse nazo ngo 10,000 interme ba ekoki $54,000 atinde nga ndeko na ye a mwasi toki to sombi lupango wana mikandani na tindeli baba na moni kozela kota mbongo zo ya te c'est pas maman na futa mbongo lupango wana na direction ya RTNC ti presque moi sans sinige zonga rabu presque ça vous na Wileri wana et na ba kota Wileri et maman la somme le lupango $54,000 et le comme ça il y a 10% wa bi 5,400 nanga donc afinga nga na ba finga nga bonte bana na collab abinga na tindaki yo osomba lupango kwa po liano mbongo sombi en point pour yaki no mbongo ngote na ko peselo et puis mon colas mbako benga kangati to bloka na kuna ba Facebook oya tindaki mbongo na liana kufa
na 54 000 moto yebite au monde na kaka internet na ko changer fast na yebite au fond de la main to signer papier te le côté prévité donc na ko boy na ko senga mbongo ti donc la cause la conscience na ngati nga se pe na mbongo na zui oya na zwa kayanga oya libande ya batu on a pas ce mauvais souvenir na pas ce mauvais souvenir ka oyo za na mo te na bete ah on a ba na vie mais na bete na ko bete là on a que mauvais souvenir et na bien même na bolingo to boya ka mutu soki mabe ele ki malamu ne belé mais soki malamu ele ki mabe ne belé ko boye po no kan ça o kan ça me kan ça le kamona sala pona so mona so BCBG eza mouvement toza 80 il faut papa chéri c'est spécialité mais à 80 personnes on a mutu moko voyage jusqu'à 20 personnes okomo na mabeta so batiki yo omo na ngombo mais soki te ba malamu eye malamu za gomme et face à mabe facilement vous comprenez ba masa nga fala imbanza la 54 ko sina na kwa ntisa 200 francs on va pe kwa ngetikali vous comprenez donc tant que vous avez des États-Unis vous attendez 20 ans na state on m'a dit 53 avions na state obi combien de bato bakenda poto en France style lo amatara avion lo ngaka njeli ti France kuna kana ba train ba talis ba taxi mais comme ta avion matara souste amata avion ko zo deux kazongi bo so ngana kena un mois na mati 53 avions pour na papa chéri donc ngana bandeke to mo kuta na papa avion yeli tuzu ngabia ngana zalia wala na moni mwana te wala mwana pigeon o te mo so moni pigeon azana se nyazo tu ngi ba ko ba comme se yo ngazo kuta na bang papa ba réunion bandeke bele pona binadama le futur blanchard mosaka ba mabetu na mona na wenge malamu e fasango deuxième mabena mona na vie ya garçon yo abengi nga sepelaka na nga apprécier nga ka Suisse on a bêta moi Suisse a la chance na moi muto bengi nga sepela na olanda nga na émission o mo saka na sepela na yo ntuka lo ba bien apesi nga Suisse 10 pour venir loba ba pour venir payer danga OK o ko sanga comme on a tindé $200 OK kitoko comme on a Blanchard Mosaka c'est vraiment combo d'appena combo na comme combo na normalement comme on a Blanchard mavuzi mambo nazoka Mosaka poto na no beta bale masala nga vena nga masala nga etala nga tolia ndunda Mosaka maso fela mbanga mama nanga siko wana pe pia kati na bulika ko nga tikena no ipatika na kwanga suko tikena mke soki na tiki kwango na lia no kite ya ko mela vanga nga na melia nga ko tiki kwanga na supa na le Mosaka na vae tiki nga na kwanga pamba komba Mosaka oyo okozwa ngo mpa koma Mosaka uta ye abwaki kwanga kanda toket entraînement ngaso nazuka bale Mosaka na bale Mosaka so fandeki na nganda diamba ninga vena nganda diamba batadiamba bakanyango facile Mosaka et comme pe premier bi stade ngam na chaki comme Mosaka etikali mo nazo comme Mosaka na rolia na silika nzoka kombo otinanga na kota ka agence moniteur sans identité nzoka kombo na passe partout yangwana otozo matanga na kufela ki grand frère premier domera wenge na pemi na matanga na mona deux ministres ba etalanga deux ministres vie molendo sakombina ve Thomas Luaka ba epinanga nga Mosaka porte parole deux ministres et puis mon ministre d'état vie Thomas Luaka ministre d'état ba etalanga na matanga ngala se ba elita so grand nga na mona ba zuki tipanga na za to vandi esili bobene na mulili moi otikele on a proverbe ane la ndenge proverbe parce que la ndenge moi la ndenge pour mablo so mlo to matanga ngam na sala nga ngasi mbeka ko jasho matanga ngam na ikaye on a boy proverbe que la ndenge matanga mutazanga mbonga lela rebeli lela mengo le oni bemba suka moni na vie ya ngwana ko mo tuni mo café yate banda ya na kolela botike na yebo ko tse musu ba sala je momona apike ne crise ala ngora so mu c'est ça so miblo donc Tara Day, le ministre Bazoïla, le généraux Bazoïla, on le propose de cotisation. Vieux Michel Kabeya, vieux Gégé Foula Mambo, Maman Bichilix, Patanga, Bangout Mamotala, Patanga, Balananga na cimetière, Babsanga cotisation na cimetière, c'est au Kundavier, Babsanga cotisation na cimetière. Papa chéri, leader Nanga, Bobabi Manamoïté. On a besoin de ça, maman Moïté Bobengse. Ça c'est maman moi au bengse abimana bon qui na ambassade erni on a un petit anga palais mon fils Ryan qui artiste pemel rôle à papa chéri to benga be garage de ye sera phasé à la mongarane mais cameraman to solo no na côté so bébé papa chéri abimate pour na pembe bon est-ce que c'est na poto misali aux até na poto mindeli so va pembe
yaneti moi koza oh basi pembe basuba kabite moi ngani moi pembe boya yango pande sango so il peut basi pembe basuba mais poto ya sur masuba si je comprends bien mais poto totamla tokanga ba solo po ngene ba nike bele mais basi pembe basuba osumine ba pembe donc c'est poto ya sur masuba après moi attends quand nzombo ya muke na parler Annie Chintou la première ministre moi mongala tala nzombo ya muke nazo ya moi mongala tala nzombo ya muke basi bala bali ya pondu oh nzombo basi bali yango te nzamba bagi manger tout ce qui se vend au marché père moi mulu ba teka tala surtout ka mi ba to ya mubulu basi bala mibulu te o sala chibao na benga père bon et c'est quoi parce que chipao la chance à monte c'est comme on a eu ça émission ni chef matuka yak et ça l'émission ni capot la société papa le pasteur Clovis Ofimpa merci beaucoup prêtre Toyoki déjà témoin je disais le pasteur Clovis Fimpa et bon on a maman Doris Fimpa Flesse Lady voilà c'est ça non merci beaucoup pour la confiance à Makasi au Bolosa na Nabino elle vit Mouloemi Yamansia double M wana kutu ce qui n'a tangi comme wana te dans un problème grave parce que comme super caméra ko yara gaga boy pena ma mnyoto les cas quand ne mosaka lobi sani o ile sara il faut sukola te lo on a penda o bat bakanga ba problème na moi moni aya donc ça explication na sala problème ami baleke ce soit maïla boire à maki pas bazate pour okalinga ngona moni on connait problème na ngato so nazo lo baluba en tout cas na okanga oh te na mita pena na France et si quand l'a raté ce sont maïle à boire à maki pas bazate pour okalinga ngona belo bini mindi so na $15 na $150 no ya c'est ça na ndako au bon moto mona au bon moto mona te ce sont maïle à boire à maki pas bazate et le bini so ça na mbongo no $200 pour bomba on son ngapso to batama to là au bon mbongo voilà voilà un mot pour la fin parce qu'on a un tigre à Kosukola Sani donc quelques sani etika l'ancien Sukoli quelques sani mais moi quelques sani vifo ya la kaka moi ba conseil attends-moi 5 proverbes mon kaka et ça ben okanga nga teta na pesi ko to big basimba et moi non c'est pas non que ça nga bien et ça bien azoka goût voilà avant pesa na dédié ba proverbe nyonso osala on est où t'es pas mon Given Nana Malik la femme forte na Manchester. Nana Malik, la femme forte na Manchester. De yémonde mona baruni ba beta na Manchester. Ba ni yesiko femme forte. O zaki pe papier na yote. Ange Kayembe. La douanière. Astrid Yende. Ange Kayembe donc Yende fouetté. Moi 5 proverbes. Oh. J'ai pas ne l'extra qui excès les kilos. Et pas na. Pas Kayembe ça là. Kilo ko l'extra mingité. Depuis pe collecte biloko mabeta la na rigueur à boulot age ka yembe rose biso pas charge na douane vous yaka na biloko douane biso koko samila te donc ye boulot na ngwana studi yende na PCP mbote pas ça moi 5 proverbes to comédien asuka et ça la moi baté proverbe na koloba ko ngana kangirara Samuel Saro France ko la France ko la proverbe na koloba neti moni milinga zanga fimbo mais ko benga na nesika so la pesi mota milinga to panzana maloba mabe makambo mabe ko kabola biso to la bien so avantage na ngaba tu ba pesa proverbe pesa explication ti baloko ba mettre en classe en tout na biso pete ko pesa explication mais na yeba ke yo moko pesa explication parce que on a facilité ba tout tâche parce que vous avez bel balance sans raisonnement il y a résonance milinga zanga na bien milinga zanga fimbo mais ko benga na ba nesika so ba pesi mota milinga wa to panzana so pesi mota milinga to panzana maloba mabe ko kabola ngana yo to tika na mbote melisole za susute so bule ndena lobaka pe na proverbe ke mbisa ko pola na musala baliaka ngona mokonzi so ili bumeleke le kabilo mibale mbisi ya kopola na musala baliaka ngo na mokonzi so ili bumeleke ele kabilo mibale lo binini so sali cop na boulot yebisa pe ba chef na na comment déjà voilà au meli aujourd'hui moi 200 000 attends ko ça 60 mais ba yeba pour ba ko ya expertise ko ya doit ça l'expertise na boulot
ba chef de bord protéger yo sinon ba robengo me petit on a 40 000 hein yo avait 10 000 tikali ga 30 000 la pese pe bato ba aider ngwana mais ce go ba yebité di bu me ga yo moko ba ozana ba yimto ndo la toilette papa mo vena parler mbisi akopola na musala balia ona mokonzi soki lumeleki eleka bilomi balé totika pe ki camarade ya ndeke na mutu obi ndeke na mutu basala ki masa bakenda chasse ndeka zwa ba biloko akepesa bani na zala mutu bazwa biloko akepesa bani na ndako mukolo mutu akangaka nyama te abisi ndeke bana ba biyo poza nyama na boma yo o comprendre solo elobi nini ndeke na mutu basala ki masa wana uti ali solo ndeke na mutu basala ki masa bakenda zamba ndeka zwa biloko na ye aketikela bani na zala mutu pa zwa bani biloko na ye apesi bani balamba muko mutu akangaka nyama te abisi ndeke bana ba bipo za nyama pourquoi na boma côté omona ba boulot to salaka pas to salaka omona mutu mususu akozwane poste noté malinga nuire yokaka ok les compétences c'est gros comme c'est la poste wana te mais ce que pour souci les années azo baté ndenge za na charge na palais ndenge yo poza na charge na famille na yo pour que ça les considérations dans moi si na bana na ndako ko finga batu mususu ba yo za responsable te ngaza responsable na tout na master moko o bien na responsable point ni ngaza na moi si na ndako na bana oh est-ce que la responsabilité bana ole saka wana nana yo relenga moi si on la butu yo sozo kabuli o kabuli ne ba chel ba kabula bilenga mo te mbo ba so ape mbongo ba tinyo surtout ba yaka wana ba chel aba ni mabaka kabula bilenga na bango ba so mbongo munyo so yaka quatrième bana na yo ya yo bana no c'est seulement c'est un autre nom moi si nous bilingue yo mo so ngina na responsable na ba otikla na tour ya yo mo kate problème na loba soko ko c'est nga moto namba oizwa c'est nga makala moto namba bulanga ko tanga misunité o kangi plonte yo kanga facile o c'est nga moto o c'est nga makala moto namba bulanga po polisa pe moto note mais ko tanga misunité nzungu na ngate yo ke no senga makala ko mo ngama mama pondo olembe onde niko uchine kiwaki te yo to betani solo fungoli finuku yo pesi ngam téléphone na yo na benga 2 minutes na ko motala répertoire na yo na ko moko to ba WhatsApp asula kinana na ko finga mutu ebimi to finga pour écrire pe na WhatsApp e bana te ke za misete yo ke senga mbongo pa mutu oto baluka oliano tika kombo na ngai okesenga mo pa mukonzo banye chibangu jona fie abi ta sala site onezala tala bo oh mukonzo kena senga 20 000 senga 20 000 do mamo 20 000 to beti muke bando tonge bele to bana proverbe ba congolais ebele bazolia mukie bazotonge bele moi congolais le bureau à 2000 abeti masolo ya $6,000 te usually muke zo tonge bele te so ke pa mutu luka ko lia na yo voilà, on est déjà à la fin. Il y a une espèce de papa où on plein ya. Ba pese le ngimbote ba tonga mokongo. Ba yo te pa na yo. Ah ouais, ba moi ça va nga na bana mo lo note petit. Ba pese le ngimbote ba tonga mokongo. Ko bele ba pese ko mbote so leki ba bumaka. Ozo kama. Leti mikolo. To mo lesa na ko langwisa benemi na biso. Donc tous les 4 ngam na question ba bière ngam na pesi bino fufu bolé ngam na someli bino masanga na laisser bino so na pesi ka mukongo na kesuba ya obonga te ya okweya ye boye donc na ko mo laisser batu ba kotonga nga na ko mo melisa batu ba kotonga nga pour finir mbongo na nga moko ebomi ngai donc tant de monio to moni BCBG programme et puis ba salutation na yo ah ouais programme na koloba pour bal de match pe te et donc abe umelaka autant mo ba frère ba sekio ba frère qui c'est ba sekio mabe attends bah frère Christ bah c'est qui yo ah Jésus je reviens bientôt mon programme match pour moi salutation parce que Montréal OK na biso Jésus je reviens bientôt ko comme kuna bota mateni ya sikatenda et puis ça tout tant ka to ke nesambelaka ba mama Congo bololo payer comment Zaï bateka Zaï bololo te ba beka payer kozonga Congo faut en foi faut en esprit que plan na lobby et au salama ba de match ko bima et ko sepelisa ba to bana misu na kala mi suspect baloba papa chéri changer maison parce que maison monsieur c'est cette guerre album de ça bimisika kokene na yango wana ba congolais ba sala masolo na bango ko boxing ke kominga obuke kingo tike ka ndingo kuteli wana ba congolais sala masolo bele oso papa chéri bisi album akufa demi na ko papa congolais ngoko tamse ite ya kufa ko mefa papa chéri sala réincarnation azonga amisa ite ya kufa ko mefa abimisa fait de l'amour akufa amisa bazadio akufa ouais lukuta obisa plan azotala azotala l'étude d'immédiat kala te plein bimanango
donc papa chéri tozali rep na biso eza en huis clos toujours na Jacques Didi na Saint-Terre kuna pas te répétaka en huis clos papa chéri aza toto beta na brassage faut que Lubumbashi mais Covid donc na profiter na pesa papa chéri bambote belé ba fanatique to ya BCBG Patrick Kanime bon retour na mère Renaud Lubaki tozanawa Paul Wanga tozanawa Emma Kabangu bon anniversaire na yo moninga ya le superviseur hein Mallette mystérieuse Ben Olondo na pesi Ben Olondo Mallette mystérieuse aïe moi on BCBG Ben on m'a dit que tu es ici aux Olukangai j'ai acquis le banquier bisaki ngaya donc na mona bat ba respect na rendez-vous bat ba na mona mutu aza apesi rendez-vous azo rappeler na longba wa na combien na longba na combien donc ah non ça un concert à misi $10,000 parce que pas chirazo capacité la mutana azana ba 4e des humanités moi na papa chéri mutu BCBG car papa chéri to ke na otala Ben Olondo na kan riche na ba 5e des humanités c'est à ba banque qui m'a minene donc prêtre donc vraiment papa azapena qui prêtre na wenge BCBG mutu na biso Ben Olondo ah donc on a pesi mbote pas za na masana e makaba on équipe mbimba de bazala kana na pesi pa ngola mbote atala ngai mutu na ngai na pesi PDG Ali Maïmon Mbote Bele Kelly Mulunda merci Patrick Lumian merci na geste et puis ba master tout balinganga numéro na changer 09 98 12 37 12 09 98 12 37 12 derrière un grand homme il y a toujours une grande dame et bien devant papa bienvenue Mangwata mobile aboya mbindo bomona maman Ani Chintu aza pembeni première ministre bienvenue Mangwata na bato batanga na Angleterre on mettre Auguste Mukadi donc batanga bakenda na beaucoup basali donc voilà on va botter na ngala batutu ba poto tout pas bonne chance mikande zoma bosoma ba mapangu bobala ba rêve na tout eko ki ça plateau et Rosara toujours ouvert pour na nga pe na za bino nga mona na mona biso na presse biso plutôt la presse biso na bino na mona ka tozalo kwa cantine mai cantine lulaka ko mama so mon cantine ko mazelo na banga seka toboki comme na chantier donc ngai vina nous ara pembe na bino. Merci beaucoup Blanchard Moussaka. Un mot pour na Artissimo. Obi un mot pour na magazine na biso Artissimo bola na biso na Artissimo bola na biso magazine vraiment ya Congo Sengo vraiment bola na biso awa makambo makasi ezali awa biloko bien ezali awa ozana ba activité na yo yaka na Congo Sengo to kolobela ngo to propulser ngo yaka kobuka na kutu te c'était non na moni bango sikate jésus moi na mkema na ko je ba père à l'église mayele ndezali awa tête bien faite non tête bien pleine au moni suki so changer place changer à combo favori barbe masasama na semo na tanga te po bana balalité suki so changer place changer à combo barbe favori masasama na semo na tanga po bana balalité. C'est fini, très chers téléspectateurs. Merci de la fidélité de Bino. Nous sommes Ratsani. Elvi Moulemi Yamansia. J'ai déjà cité le nom. Voilà. Audrey Moué, c'est Djikaya solo Ogi. Djikaya solo. Antivirus à l'Eli. Naïbi, non? La mystique a fourmi pas ridier au salon, on a un kimia quoi. Joyeux anniversaire à Divine Talangai Bongo. Joyeux anniversaire Divine Talangai Bongo Guilain Kantokola na États-Unis. Guilain Kantokola na États-Unis. Il faut comprendre que le nom il faut à Bongo. C'est fini. Merci. Na confrère na Gabana Basele, le père de nièce na Tongwa Gianni Basele, la coûté 2 jours avant Koufa. Gianni Basele, habilité. À Koufi Nastan. Ok, mes condoléances. Oui, on a coûté une chose par scène. Pas dans la baleine, on a bien moni. Oh, il y a plein de choses. On a quand même ah, la outil qui t'a mon pas les sicos. Natal la fête d'internet pas bâti. Oh, paix à ton âme. Même la semaine laquelle maman le calendrier là c'est avril 3% d'avril. C'était au 1er d'avril. Là tout la benga banana à 5 heures. Pour moi on a le 27 juillet anniversaire on a mon linga ba ma pas mati. Tous on a 2 mois en Congo, et un mois après être jeune à juillet.
moi ba président bazobota ba papa chéri ba président de la République Joseph Félix ba tout juillet si on a le 27 juillet sans gars le 26 ya bota malelo on a bota malelo c'est pour ça que on a mingi na tuni ko douter ce mutu nga masala ngai ya bota le 26 juillet na bi ko tena pe na simba le 27 nga hier le 26 le 27 le 26 juillet le 27 juillet on a anniversaire ya ngana Sankara doit payer ngai yango pe qui masse ça makasi qui masse ça makasi parce que non papa va Congo dans la ligne porte-parole dans deux présidents sagesse na surtout pas ba Congo Kasavubu na président côté Kasavubu côté papa Pembele Mavuzi dans la président sous côté maman président Fachi pour maman ngaka mwana mulu donc dans la ligne porte-parole dans deux présidents. Merci beaucoup. Voilà, l'équipe technique qui m'a accompagné le lot, comme d'habitude, Bango Bazang a toujours pembé nangai, Ridi Bonté que l'homme géant. Il y a Zapenda, il y a Rolobagu tout est Pichou Mansia PM. Merci beaucoup pour na Moussa qui toro sur la réalisation na ma caméra donc na habité PM. Pichou Mansia. Voilà, j'ai fini cette émission par toi Ben Olondo. Naïbi na roya mallette mystérieuse naïbi que moi bot na ngozanga te Nicolas changé kokaba ben a changé kokaba alors na poche sima na poche likolo donc ça na poche liboso c'est que préféré à l'école problème so ba plus na poche sima te ben nezanga ite Sankara mutu nani kamada Sankara mutalobi yango donc poche ya Ben Olondo et son na franc congolais. Et puis, on a profité. Ah, le bosso, tu es assis. Je suis les gars. Banane, le bosso, il y a l'écolo. Bon, tu es assis. Ben Olondo, JR Kwimi, je t'oublie pas. Et Jean Curtis Kabea. C'est fini pour ces nouveaux numéros. Oewa Pitoza qui bon. C'est fini. C'est fini. Ceux qui te l'ont dit, ah, ouais, tu recommandes. Prochainement, tu l'as kibino déjà. Tu rebêtes un ma solo, bah, conflit pour. Livre ça, ma commune, c'est fini. Bon, ciao.